Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et puis la respecter dans le monde. UDPS c'est vivant. Si ceux qui les chinois token de kolakisa bango mandefu. To me babona kingakati. UDPS c'est vivant. Toko me mabango et pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mutoyo asali opposition non violente. Muto afuka misi bato bazalaki na mandoki pe asali ete pouvoir ezwama sans que lisasi ebeta aprofetizaka yango alobaki botika bango bakende me baosala nini bakozala bloqué. UDPS viva tobetela nano ye maboko. C'est pourquoi les loyaux Nazana Esengo, parce que ceux qui batoubaye na mboka na biso to biso toke libanda baza ko reconnaître combat oyo président Félix Tshisekedi asali eza Esengo pona ba congolais et la kisite ke ba congolais nyonso bakotaki na corruption. Le président chinois, le président Xi Jinping alobi merci président Tshisekedi pour la valeur oyo zongisi na Congo et puis oyo za kosala pour la Afrique et za la libérer. UDPS c'est vivant. UDPS c'est vivant. Baza komona baza ko comprendre que le président Tshisekedi a ko travaille pour la liberté Afrique. C'est pourquoi la lutte naïe, d'ayaki kota même journée à le 6 avril, et à la journée à conscience africaine. UDPS c'est vivant. UDPS c'est vivant. Pendant mboka na biso, moni bien bato bateka ki mboka na biso bateka ki bomengo. Na septembre 2007, bateka ki bomengo nyonso. Le président Tshisekedi alobi, il faut rééquilibrer. Opération Anna, UDPS c'est vivant. Toboyi ko collaborer na ba individu. Cette fois-ci toko collaborer na État contre État. UDPS c'est vivant. UDPS c'est vivant. Ata États-Unis les linga za kolela. Ata ba sénateur américain ba multiplier ba propos na bango ya mabe contre le président Tshisekedi. Mais biso ba congolais les pères et les mères ici tondimi yé. UDPS c'est vivant. UDPS c'est vivant. Fatime, pona koshite. Tomoni insécurité. O ekoti mupanzi ya bazwele. Tangu président Tshisekedi aza koloba, même makambo eza kosalama awa o bakosi ke bandeko na biso bateke na bayakande baza kobunda. Eza lokuta, UDPS c'est vivant. Toyebi ke Rwanda azana batu awa na RDC, awa na Kinshasa oyo baza koluka bata insécurité pour que l'élection salamate. Dès tomoni mupanzi ya bazwele batu bauti Centrafrique. L'autre fois na lobaki awa Kagame atindaki ba militaire na ye na Centrafrique. UDPS c'est vivant. Atindaki ba militaire na Centrafrique. Lelo batu wana bauti Centrafrique bakoti na bazwele. Nyoso wana pona nini? Pour que élection esalamate. Mais le col la président Tshisekedi alobaki ataba mati bakiti élection osanini et kozala. Tous à l'après pour topé ça va voir na biso na ba congolais des pères et des mères. Je dis et je vous remercie. UDPS vivant. UDPS vivant. Ah, Fatime. Béton. Fatime. Béton. Chers combattants, bonjour à tous. Bonjour. Ok, merci. Si tu as déjà, si tu as clôturé après l'inhumain,
nabeta sho polo batika la polo bazana matière ebele kaka alati veste otia kota ba mobondo ba pesa biso matière ya ba mobondo kuna eleki ndenge nini chaque combattant lelo na fandi pilma diplomatique totali na histoire depuis l'indépendance à RDC. C'est le tout premier président de la République Miami na accueil honneur Oba Chichon na Chine. Moutounion Sotali na RTNC les akutute nini na biso tout Holandi. Na RTNC na ma chaîne nyonso Actu 30 Holandi accueil le président de la République na Chine. 21 coups de canon. Et ça les maté. Vrai ou faux? Par hymne national, les hommes qui les deux pays, les hommes qui ont canon. Les hommes qui ont canon, til 21. Et les mots là qui s'animent. Et les mots là qui s'animent. Si il y a considération, la relation au pays à Zanamo, État na État. Parce que le président de déplacement est là qui visite l'État. La relation internationale, on a 3 visites. Il y a un cadre diplomatique. Il y a une visite d'État, visite de travail et visite officielle. Mais le président a fait visite d'État. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a Chine. Il faut sentir presse chinois. Niveau et sa mobilisation. France 24, n'en parlons même pas. Malgré qu'on a besoin de non, ceci non. Tout ça qu'on a été. Aussi qu'à la français n'a dit non. Mais ça pas tous ceux qui chinois n'a dit. Ma belle Zawapi. Faut sentir. Va changer Fachi comme Fachi comme Fallait tu. Fallait tu chonchon. Wana na kishinois. Si comme ministre tu as un monkereza. Awa opérateur économique ça ba indien. Na ba libanais. To che bango liba. Na ministre commis. Lenga Chine azozwa monopole ya commerce na mboka. Maintenant, l'État congolais muto bana ko sala oyo yé. O convertir na magasin na yo. Et qu'on la boye. Salaire et ça boye. Parce que les Chinois, les Indiens sont libres. Comment tu vas dire? Président a commis. À Tamboli, na tapis rouge. Faut sentir bana ya Chine. Bazoyemba. Nzambo ya lingala na kishinois. Oh, et la kisi non. C'est grave. Les Américains bolandi bango, tongolobela aw. Balobi non, makambo wana. Pourquoi que ça la makambo wana? Toyoka na kiboye te. Pacha lobi, la Chine, c'est le partenaire privilégié, économique et stratégique. La Chine, partenaire privilégié, économique et stratégique. La République démocratique du Congo. Sikoyo, IDPS vivant. L'anda ma coopération signée. Premier mémorandum, va signer dans le domaine écologique. Premier domaine yangwana. Dernier mémorandum, dans le domaine il y a ressources naturelles. Botali ministre Amine a signé. Premier mémorandum, pour toi signer Madame F. Bazar. Babenge Bazaïba ya. Fanda. Bazaïba pas vu à Tangi. Atali ya français. Atali ya chinois. Alobi awa intérêt ya Congo eza. Acha mokolo. On attend va signer Facha Beti Maboko.
président chinois pasali nini abeti maboko. Deuxième mémorandum, madame la ministre Amine afandi ya bango pasali nini afandi batie moko bachange. Troisième eza ya RTNC na CGT ya Chine muya ya afa ya bango mpe afa basigné balobi to bana kotravaille nyonso ezoleka na Chine. Congo mpe fatalaka ya na domaine économique. Quatrième numérique ya biso tosigné ya bango pasali nini basigné. Sikoyo na domaine ya défense balobi awa tokolakisa ekosinyama na province. Papa président Chine alobi boye Félix Tshisekedi Chine tozo koencourage yo na idée na yo ya développement ya Congo et ya Afrique na ya monde entier mobile. IDPS viva. Yo nde solution pour na biso ba chinois. Mais yo nde solution pour na monde entier mobile. Oza sima na yo. Mutu kotelemela yo aza. Mutu pa kobangisa yo aza. Chine mobima. Toza na sima na. Biso ba chinois. Na ba pays oyo tozalaka na bango ba partenaire na biso. Nous sommes derrière la République démocratique du Congo. Et on est à la M23. Sikomi tuna ba partenaire nyonso tu bazalaka nsima ya Chine ezana omoni Russie aza Corée du Nord aza Iran aza Turquie aza Palestine mpe aza. Sikoyo basigné kaka batie lokoloto président ya Chine atomboli champagne faci mpe atomboli champagne alobi mpo tolakisa yo topesika yo 2 million yanu kende pesa bato oyo bakweyaki kuna na nini na este na kale alobi tokabeli bino eza ya nyongo azwa ya kwasisi wana edi na nga namonaki bato bakweyaki napesi bongo oyo ede bato oyo kuna basomba ata mwali otali opesa mbongo ide opesi fifa facibe basinie bazali babimi batie mama bazali bamikro alobi tala banda lelo bozala su bavasir te oyo namoni na Chine opoza bopakata alobi nabotama nakoli na viva yango pa Mobutu na Mao na Mobutu bayamba ye na honneur me babeta bakute ndenge babeti na arrivé ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilo et puis place bakoti Tshisekedi Mobutu akota te balobi mémorandum interdite mais pas ya faci efo place batiaka bamise na bango place bakenda koinvoke po batonga mboka na bango epai ya faci bafongoli ya balobi awa soki tobandi fonde soki tosambelaka notre père soki tokomi awa toinvokaka nzambe na tala faci atali balobi bon lelo avion ema ezomatake province na Shanghai ero tozona baprilasi akiti Shanghai place oyo signature ya économie ezosigname entre Congo na Chine wana ezalaki na nini mais lelo sur le plan économique na commerce ekosigname na ville ya Shanghai kaka lelo fait pem à défense bakozala na fait pem ya défense ya Chine ya Chine donc lelo même basiko place ya koloba si industrie militaire toza na posa oyo toza na posa oyo toza na posa oyo parce que président ya Chine alobi boye nyonso Congo aza nango besoin ata lelo okozwa ya nde omoni
esili na Assemblée nationale na bango bazo sala déjà loi parce que conflit ezalaki ya 6 communes. Les 6 communes ezalaki 6 milliards barelevant à 17 milliards. Ce qu'en Chine il faut songisa mbongo na biso parce que toyokana batonga des aéroports batongi te des barrages batongi te banzela batongi te gouvernement chinois alobi etalinga te etali miyibi oyo bazalaki na pouvoir lobi tomoni Daniel Saf batiki ye Kasongo akangaki ye Kasongo akangi ye tomoni azala kilote na chemise ya pembe kilote na chemise ya pembe alobi banda na kangama namoni ni politicien aye ko rendre nga visite nazwi leçon même appel ya bandeko na ngai ensemble moyen ekota soki Jean-Marie Kasamba te président ya bango ya bajournaliste na papa Molière namoni mboso balobi tala tosunga babimisa ye bakumba ye na telema peut-être Yamba esali nini yoka safu merci na général Kasongo na kotao prison ya awa ebonga bapesaka nga masanga bapesaka nga fufu balesaka nga nasali 3 jours moyen na mona ta politicien alobi ba journaliste ba politicien bakosaka biso nalobi ambao wana azoloba eloko nasepeli nango dana maloba général Kasongo eloko abosani général ezala bapete politique un général colonel bazalaka peine ndamu bapoliticien malgré bazalaka na apolitique mais landaka bango général Kasongo alobi nga nasiki mais soki parke azwi ye etalinga alobi nga nasiki mais soki ekomi parke la police ya parke azwi ye ekoyene awa na kante ekoyene awa na ipekili te bakokende ne mbala moko na pa parce que nga nakangaki ye mpo natinde na parke mais parke soki ezwi ye oyo pa Kasongo te wana etali bamagistrat les deux diables de la République Moïse Katumbi na Matata Mpondo bandeko nasepeli bandeko ya Bandundu baboyi balandi idéologie ya Congo central balobi Matata yo ozwa na kenge ukanga lonzo eza wapi aboyi ye na Kikwiti Moïse Katumbi mpe balobi toboyi balobi nakende Bandundu ville ne place tozozela moma tozali gouverneur balobi boye bino boponi place guerre des autres ezali pourquoi boboyi Kasai kimi ezali fallait commencer par les Kasai. UDPS viva. Kasai, insécurité ezate. Na Kasai, kimia ezali. Na Kisangani, kimia ezali. Na Kindu, kimia ezali. Équateur, kimia ezali. Mabino bolingi kaka Bandundu, esprit na bino ezali. Yoboni gouverneur alobi. Manifestation politique eza te. Même IDPS akosala te. Même nani akosala bokende bosela. Soki problème ba mobondo esili boye kosala activité politique na bino.
Mais moment oyo, tolingi yango te. Oh non, ça va. Toyokani, les 4 leaders, parce que de Lubumbashi. Alors, lui, on s'en va dans Lubumbashi. Ça tient le biboui. Insécurité, oh, ils ont la bande. Parce que créer déjà dans Lubumbashi. Parce que déjà, bien informé, parce que ils sont dans Lubumbashi. 19h, 21h, couvre-feu bandi. Bon, le problème, il y a pas de parce que, mais qu'on appelle déjà, chaque Yabou la carte, la maire de la ville, alors, activité wana, moyen SRMA, et ça dictature, et ça personne liberté de limiter. Nous acceptons, mais pendant l'insécurité, population, nos politiciens, dans le l'engagement, dans le moment où nous allons, pays est en guerre. Pas tant d'imam, Batouana Balingi Congo, pas le banane. Congo est agressé par les rois. Ni Katumbi, ni Fayoulou, ni Kamatata. Par contre, si Kala condamné à Rwanda, pourquoi il est peste vivant? Mais c'est Georges Soros, Fondation Kofi Annan, Monsieur Ibrahim, Mo Ibrahim. On va faire la balkanisation à Sud-Soudan, à Nord-Soudan. On est basé à la base, Congo et Kabwana, pour créer un empire qu'on appelle Emma Tuchi. Tuchiland va créer un mot dans le Grand Kivu. Le plan Wana est sali. Objectif de la Bango Zalaki, il faut récupérer le Bukavu et la ville aéroport Goma. Fachi Azaki est très stratégique. A vu tous les drones Chine, Oya Yebisaki, Achango na Bukavu, Etalaka Goma, Kindu, Ituri, na Maniema. Achango wana, à cas ou problème, ces drones-là sont des drones d'attaque. Ils ont surveillé, ils ont combien de Masasi. D'ailleurs, ils ont 9. Et il y a 3. 3, ils ont un 9e mois. Dans Omoni, même rapide coopération en Chine. Amérique a critiqué yango. Pourquoi? Parce que tu peux si bango mukoro. Parce que Chine a lobby. Tous les partenaires chinois au Basa Awa. Il faut pas compter Bitumba Yako. Non, Moni Kagame, tout la moussia Zaza. Les Bazabo Ibrahim, moi Ibrahim, et M. Georges Soros, bango ne pas manipuler mon opposant. Yo Moni au outil marche, au yena pantalon ya kaki. Otelemi aussi mi molangi ya char. Donc bino wana kuna bozana bino bania. Tozo mone la bino. Biso to ba ndi. Ah, wana siko patron na bango chesko lokolo boy. Ba petit nanga. Komoni borongo simbia patron de Katumbi. Bango ba telemi liboso ya patron. Yo epenge chip voiture ya mwana. Yo kitoko voiture ya mwana. Bokende bosa la déclaration. Non, yena zo coacher bango, ibenge na bango. Combattants, mobilisons-nous. Information est appelée. Oh, c'est là, mais qu'on a ça. Professeur Azoya, attends, Azoya, tu peux tenir ma boque à continuer pour la qualité. EPS est vivant. Vivant. Toujours que nous avons un groupe, toujours la pétan. Je pense que tu as 10 minutes. DPS est vivant. DPS est vivant. Toyoka siko lisolo. Bonga ina lobaka nyonso topesaka awa ezalaka actualité politique mais ezali masolo ya République démocratique du Congo. Ezali masolo ya mboka na biso. Yango omoni peuple congolais esika nyonso azali. Ndenge kaka tolobaka esengeli conscience na biso elamuka. Toyeba kosaligner na nsima ya mokonzi ya mboka. Mais lobby bandeko na ngai nanga moko na kamwaki nanga moko lobby na kamwe babengani Moïse Katumbi na Kikwit babengani Monsieur Matata Ponyo na Kenge. DPS est vivant. IDPS est vivant. Yoka bandoki wana moko oyo ya mundele wana italien Afomi Mukanda atindi epai ya gouverneur oyo ya Kwil alobi muna mokola vendredi nazolongwa Kinshasa
mpo naya na kikwiti naya kosala meeting liboso ya peuple congolais oyo bavandi na grand bandundu. Na mopanzi oyo tomoni mutu oyo azwaki mbongo ya Bukangalonzo, mutu oyo abomaki Katumba Mwake, mutu oyo abukanaka mokongo na avion. Après 2 jours akomi kitoko baye konome ye premier ministre. Ye azwi mutuka na ye awa na Kinshasa sans koyebisa gouverneur petit oyo ya kwangu. Mbala moko akomi na kenge. IDPS est vivant. IDPS est vivant. Siko photo ye ba itange ba congolais. Bato oyo bazoluka nini? Kaka ndenge oyo chef de l'état alobaki na mokolo ya lobi. Alobi ba opposant wana nazoyeba te bazoluka nini? Yoka siko eloko esalami. Monsieur Matata Ponyo elle a commis na kenge. Faut à la conférence de presse. Na batu na ye na ba Rwandais po boyeba ke kenge mobimba wana bozomona, kenge mobimba bozomona na kati ya kenge nde tozali na parki oyo tobengi ya Bukangalonzo. Esika oyo bato bamemaki bangombe bavandaka eza na kenge. Kaka na kenge nde esika bamobondo bavandaka bazali kaka na kenge. Kaka na kenge nde esika kiamfu oyo ya fo ya lokuta avandaka. Plan na bango ezali bakende kokutana na batu wana oyo batekaki mboka. Or na temps oyo tozali boyebi lisolo ya de chef coutumier oyo bazali koluka moko ya musuku moko fo kiamfu oyo ya muyaka. Bango mibale wana bazali na kenge. IDPS est vivant. IDPS est vivant. Posa na bango ezali bakutana na batu wana po bayeba kozwa ba stratégie ndenge nini basala po ete insécurité zonga. Mais ntango akomi na kenge bandeko na kati ya sali ezali babengi yango sali paroissiale ya bato église catholique. Akoti peuple congolais bakoti na kati batondi yesu koyo aye po akota na kati abeta conférence de presse pona mokolo lelo samedi nde alinga sala mitindi na ye. Mais eloko akokamba ntango alingi akota kaka na kati ya sali wana amoni peuple congolais oyo tobengi bapolisier ya république démocratique di nini batelemi na po. Parmi bapolisier wana ezali na mutu moko bazali kobenga Dieudonné Kisi. Ye azali avocat pembeni ya gouverneur ya kwangu. Ye pe azalaki wana alobi na Matata Ponyo omoni ndenge omoni ngai yao elingi koloba ke omoni gouverneur ayebisi yo omoni na kati ya sali oyo soki okoti na kati bakoboma yo ndambu bakokata misuni ndambu ti okufi. Peuple oyo omoni baza na kati kuna peuple ya kenge bana kwangu nyonso oyo batondi na kati ya sali bazozela okota na kati soki okoti na kati babomi yo yoka nayebisa yo eloko ya liboso peuple balobi baza na kanda ya ndenge oyo ozwa mbongo na bango ya Bukangalonzo olia yango. Soki olingi okota na sali oyo esengeli osala nini ozongisa mbo eloko ya liboso. Ya mibale ezali boye système oyo ya bamobondo bakotaki na epoke oyo ya yo peuple alobi yo na Monsieur Kabila nde bokotisi barwande na kati ya province na biso ya Grand Bandundu. Insécurité oyo eza bino. Mais tolobi na malembe ndenge ozali awa sala nini ba IDPS est vivant. IDPS est vivant. Matata Ponyo tolobi ko hésiter te baluka soki o baluki te binyaki yo bisali nini yo tomoni sala bato wana baza prudent bazotambola na bajipi na bango mbala moko jipi pembeni nde tomoni abaluki aye akota na jipi. Mais avant akota na jipi tomoni bajournaliste baye batinye mituna alobi Monsieur Matata Ponyo tomoni awa na kenge na ville ya kenge oyaki po opesa meeting population elingi yo te baboyi yo mais loba te liloba moko avant olongwa ozonga Kinshasa yoka
ngai eloko matata po nalobi ngai matata ponyo nalobi na mokili mobimba oyo bango babengaka communauté internationale nalobi na mokili mobimba boyoka ngai nalobi mpe na bakongole nyonso boyoka ngai Tshisekedi azali dictateur munene esengeli tokontinue kobengana bato oyo lelo mpe samedi monsieur Soriano alingaki apesa meeting na Kikwit nde tomoni maire de la ville ayebisi Soriano na mokolo alobi vendredi alobi boye monsieur Soriano italien nayoki ozali koyawa na Kikwit mais message na ngai ezali moko nalobi kotia makolo na Kikwit te po ville ya Kikwit nyonso ndenge ezali awa biso totambolaka na insécurité awa na Kikwit biso bapoliticien tosalaka lisusu bareunion te tosalaka lisusu mitingi te po bato nyonso bazotambola na ville ya Kikwit bazali bamobo de paix c'est vivant de paix c'est vivant nalobi bato nyonso oyo bazotambola na Kikwit bazali banani ye omoni Soriano lelo akendaki te akimi me nasepeli oyebi biso na mboka na biso po biso tozalaka na bazamba na baesobe ezali na puku moko mwa puku yango azalaka ya moke neti puku ya ndako aya oyo ya mike wana me aza mwa monoko ya molai honorable balobi komona nyunge puku wana soko ye na mboka na biso na bana mike ya babebe bayebi puku wana soki bamoni ye mutu nyonso asalaka nini soki okimi te puku wana soki aleki obandisi elongini olobi nayoki solo ya puku wana ya solo yango omoni na mese Matata Ponyo na mese Moïse Katumbi na Lise Sanga na Failu Katumbi bango nyonso baza banani bapuku solo message tozopesa bino mine oyo partout bakokende na baprovince nyonso oyo bokolinga bokende bakobengana bino mpo bokomi très dangereux yango tomoni monsieur Francis Alomba alobi après voyage oyo ezali nile na Grand Bandundu na Kikwit Katumbi azokende kuna na bambandaka azokende na Lisala azokende na Basankusu azokende ti na Kisangani tozosolola yango nalobaka eza masolo ya mboka tozosolola tobosana te insécurité ezali na Grand Bandundu banani batiaki yango eza bango insécurité ezali awa na Congo central ezali insécurité côté ya bakwilungongo ya makasi tomoni na Équateur pour le moment insécurité ya barwandais eza te bazolinga batante bakota côté ya rivière moko kuna kota Centrafrique rivière Ubangi bazolinga bakota ezosimba te sikoyo soki toke na Grand Équateur bazoyoka makambo ezoleka na Congo central bazoyoka makambo ezoleka na Grand Bandundu bazoyoka makambo ezoleka na est na nord Kivu na sud Kivu est-ce que bakolinga bato oyo batia makolo kuna UDPS est vivant UDPS est vivant voilà peuple congolais tolanda bato te bazali bayini posala bango ezali baélection esalama te toujours totepatepaka yango omoni mpona kosite tokoloba mingi te lelo ezali samedi mokonzi ya mboka basigne bacontrat ebele mais oyo esepesinga ezali eloko moko ezali na contrat oyo basigne sur le plan numérique balobi basociété nyonso ya l'état baministère toke na baprovince administration nyonso ezokota nini ezokota kuna UDPS est vivant UDPS est vivant nyonso wana ezali mpona koyeba kobale mokeba ya bamiliki
voilà tosimba mboka na biso oyo bakoakompagne mokonzi ya mboka numéro ezali plus 243 81 219 13 48 81 219 13 48 tokutana mokolo ya debi Moïse nga na mutu akasai yo jo kokoma na kasai tokotuba avion batake Équateur so okomi na Équateur osantiki biso batake Équateur komeka te wana bela biso Équateur yanga na mbusa okwa mbusa